Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour Nabino, et si que vous avez Bino partout dans le monde. Le lotoza lundi, bon début à semaine. Voilà, ezanga wabino, Mama BBC, Mpoï TV, Kota aimer, partager. Et ceux qui n'ont pas s'abonné, je t'invite à kozala à l'aise s'abonner aux ala dessus parce que awa biso to finga ate ya biso to finga ate du moins peut-être to ya osa ba analyse na biso to telemela ka ba antivaleur et likolo nango to pesa conseil alors to fongola penza batu ou encore to ramena pe savoir ya batu. Voilà, je crois tokoki ko kobo sanate que non sur les réseaux sociaux ezaka na likambango oyo ya Vincent Tulis Nenga Bimaki na mwana ya ndeko na ye kaka sur belle vie. Et voilà, tout ça qui banalise to lobela ki mwana na dati pe mabe to telemela ki ye que il ne fallait pas asala oya saliwana. Après bolamu oyo belvi asalela ye ata mabeza tobo sanaka mabe na bisote parce que lorsque tozo ape koloba to loba te que no belvi elle est sainte, aza sainteté, aza na ba défaut na ye, aza pe na ba qualité na ye, aza pe na ba faiblesse na ye, mais façon makambango ezo kene na communauté congolaise des opesa siko pasi. Voilà bandeko bo pesa nga ba j'aime bien nazo sala kaka analyse nanga pona donc réflexion kaka ko ramener savoir à bateau. Parce que biso ba mususu to travail ka toza vraiment na ba bêtise te, on prend notre temps ya kolanda ya kotala makambo ndenge ezoleka sur les réseaux sociaux et voir comment est-ce que bato mususu bazo réfléchir ezo pesa pasi pe mawa na communauté congolaise kaka boye ndenge tozo mona plus ya ba bêtise ezoleka to yeba te soki communauté za na besoin mutu moko atia zolo likolo tozo yeba te, mais liloba suki ezalaka na Nzambe parce que Nzambe ye moko aza le seul juge na makambo nyonso ezoleka. Nzambe nde juste juge na makambo nyonso ezoleka. Voilà bandeko lisolo na memeli bino eza nini toza wana na tosolaka makambo yango ya Vincent Louise. Lelo nazwi susu temps ya koyoka audio oyo Vincent Louise atindelaki gosse oyo aza cadet ya famille Dikambala. J'ai vite compris que kobimisa dati ndenge Vincent Louise abimisa ki dati ezaki volonté ya mwana wana te, ezaki nde volonté ya Vincent Louise mabe kaka parce qu'a utilisé mwana ndeko na ye dati elle azaki mutu akobima te, ezaki posa ya Vincent. Je sais pourquoi je dis ça na ofongola poke yango audio noki mutema passe na bino. Vincent Louise aza vraiment faux Joe, aza faux yanke penza, faux mutu balobaka ata likambo ebatami wapi suka ka ebima. Tosali même pas 2 semaines na okoloba, tosali même pas 2 semaines Vincent bimi na poisa na sima audio na il n'était pas sage. Il n'était pas sage dans le sens que non auti ko sala sortie médiatique na mwana batu na mwana ndeko na ye oyo epesi ba retomber moko ya bien te, epesi ba retomber moko ya mabe makasi dans tous les sens. Sortie médiatique ya Vincent Louise na dati epesa ki ba retomber moko ya bien te. Eza juste kaka que non
avec la communauté congolaise ndenge bato ba réfléchissaka na ndenge na bango to sala la part des choses te to bato atingameli côté moko boye ba beteli yango pe maboko or ezaki eloko ya ko betela yango maboko te yango nga BBC na loba toujours que non na ya hotelemela ba antivaleurs. Ça ce sont des antivaleurs. Avant d'aki na plateau na ye asali on dirait semblant moko boye mais ba biso ba mususu na lobaka toza bazo bate lorsque to landa bino ba geste na bino et lobeli na bino et fandeli na bino na kiti tout neti nga maman BBC na landela rango nyonso puis na oyeba ke non oyo eza déjà plan moko boye basaki base ba préparer siko na minute au fort possible dati ndenge azawana sa simbika mutu asa simbi atako sala ba vidéo na TikTok on dirait comme si rien n'était mais intérieurement ça banjo souffrir audio il y a Vincent Tuluse ko bima ko tindela gosse wana ya ko lapa ya ko yebse ke noze sunde ko na ngai te mutu mama Olive donc yo ozo préféré Bellevie a tinda bato ba finga mama Olive oyo azo lier sa bana na yo Vincent Tuluse Yaya, ndeko mobali, falo salata la différence, chaîne no eta la maka, okoti saka mbongo, apa wana isusu epa na kingakati ozwaka mbongo oyo oye kozwa na sortie médiatique ya yo na dati nde sali yo nini, oya ko détruire mutu, oyo ezaki posa no na kati ya mutema. Bellevie a sali yo nini na audio olobi très bien que non o gange la gosse olobi que non mutazo lié sa bana na yo mais ozo préféré Bellevie atinda bato ba finga mama Olive naze susu cousin na yo te place ki cousin na yo zo Bellevie chaye wana Vincent Tuluse tu es sûr bande ko na zwili susu audio wana na landi ango lelo na oki mutema passe le monde méchant. Mais Vincent Tuluse, ce que vous connaissez que non, maman Olive na Zanzambe, détrompe-toi. Mobali aza oya lukaka, mobali aza oya azalaka vrai, attaque no yebi que no place o nazolia, sale la sagesse, kolinga to be banana batu po lia lisusu de plus. Non, eza bongo te ndeko mobali. Eza bongo te. Po yebisa ndeko na yo ya makila gosse ya koloba ke non. Zwa Bellevie chaye na place na ya cousin ngai te Bellevie na azotinda batu ba finga mama Olive bandeko na 8 ans mala moko inspiration kwe non il faut na zongisa nanu Vincent azonga nanu avanda nanu wana jaja kutu eleka soki to sa elango ba analyse ata 10 on le fera parce que oza pieux méchant et puis oza hypocrite Vincent. Mais il te fallait qu'on luka Bellevie oleki yomoko ke koya ko simbisa mwana touche Bellevie si yebisa batu na yo batika ko finga mama Olive. Tu es sûr après 2 ans 3 ans ya ba insulte to moni belé to lo bango na ba analyse awa mushi nini nzinzi nini ya piqué yo lelo yo ya koloba ke no Bellevie azo futa batu ba finga mama Olive. Vincent zala vrai. Ya onga na lobaka so bomoni bato baza pembeni na bino ate pa mama Olive na oza na yo vrai te. Oza kaka na po lia mike o ndenge kota ko lia oza vrai te. Tu es sûr Bellevie a fouti bato ba finga mama Olive. Tu es sûr na makambo zoloba. Moi je peux dire que non c'est juste vos pensées, arrière pensée. Oyebi mutu so kaza na arrière pensée c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc bino bo vandika na ba pensée na bino Bellevie apesa ki bango mbongo, Bellevie apesa ki bango mbongo. Pa boye bo fandeli yango na plateau. Otali yo moko lobi non, Bellevie on a obimise ndeni na écran. Otali obeti OK ko diaboliser moi na wana dati et voilà maintenant même pas 2 mois, même pas 1 mois. Omoni confusion ezuyo eza yo kotinda ya yo kotinda voice wana elakisi mbala moko ke non na plateau wana oyambaki dati ezaki ke non dati yangani asimbi neka touche ezaki deal na yo ozalaki nango besoin peut-être oya kolobela Bellevie mabe eloko kaka ezolekela biso bandeko bo aimer bo partager s'il vous plaît aimer partager bo aimer bo partager eloko ezosala kaka mabe eza ya koloba pourquoi ce genre d'injustice
Pourquoi ces gens, tala degré, tala niveau, il y a injustice, oh, ils ont les cas sur les réseaux sociaux. Na mutuloko la Vincent. Vincent lelo zoya koloba keno Bellevue azo futa batu. Ba finga. Maman Olive. Mais non, Vincent. Tous à la paix, c'est rien de comme mobali. Bon, moi, ni confusion, batu ba bo comprendre en côté, hein. Ya tindi audio wana na kanda, mais c'est ezanzambe mutu asali bongo a exposé. A exposé innocente ya batu wana dati avana na makamune na mitema soki na oya yaki koloba wana tozo ebate yango na sala analyse l'autre fois na lobaki yango dadi abanda soki dati azaki mutu akoleka te mutu apushe koleka eza Vincent bomoni plan ya Satan za amaele mukuse ayaka ko utiliser mutu soki mutu oza souplete o memani pe audio wana ebimi wana o tindeli ndeko na so disant ndeko nani cousin na yo gosse o aza kade ya dati kitambala o aza papa leki ya dati audio wana nde fundu ya koloba ke non osalaki hypocrisie na tableau osalaki on dirait ozoyeba te likambu oyo Bellevue aza nango na dati plutôt tango zoloba gosse ondimi Bellevue futa batu ba finga mama Olive azo liesa bana na yo bomoni bino ba Vincent bino nde boza batu moko plus tard boko se retrouver na moment moko boye moment ya pasi boko misiko koluka batu na moment pasi ande boko mikosenga ba pardon ngai moko elekela anga dans la vie. Pourquoi les gens bazat trop vite na kolinga kosala batu mabe? Pourquoi na mokili ou encore na communauté congolaise to tele makaka na communauté na biso parce que ça devient de trop na kimote mamabe? Pourquoi batu bazanga ka maîtrise ya koloba ke non tango nazo lingo sala muto mabe retomber kozala nini? Mais ça fait très mal bandeko. Biso no soto travaka sur internet. Ko finga mama Olive na internet et bandi na ngambo ya famille libota te, soyons sincères. Ezala peut-être et loko Bellevue nani Vincent Tuliza Saliwana apesi peut-être apesi siko bato ba bana ko finga mama Olive moi souffle moko boye bandeko ça fait mal. Injustice oyo. Vincent, laisse-moi te dire que non, au moins nzambe nenga zalaka, olati kanda moko boye, il fallait te maîtriser. Ya on a trouvé que tu es moins intelligent. Na sens que non, lorsque ça la qui sortie médiatique na dati, le retombé zala ki batu ba sepela kité. Ya ndengo bimisi mwana ndeko na yo la pauvre. Et non zala mieux ou encore bien ya koloba ke non dati soki leka ki evase leka ki alobi ke non na bombi alinga ke na chaîne moko boy mais akenda ki na chaîne wana ta vanda ki na et comme pour dire que non elle se disait asalanga pe bola moko mais na kolobela ngo ka nini vie ezo continuer parce que la fille Tokyo lobate ke non dati wana azo souffrir. Émission na pelingo zala bien peut-être ya koloba ke non dati wana azo souffrir ba mongo o nyonso maman Olive bandaki kopé sa Bellevue à remettre ye et bandaki koko maté et voilà lelo dati avant azo souffrir. On allait attaquer comprendre mouké mais la fille s'en sort. On s'en sortir très bien. C'est juste mon thème na yo zaki c'est souki soki ineli Bellevue nini toyebi pété soki ba film nezo tala maté yango tu ozolunga depuis peu bobanda ki na mwana bato mais ba film nezo tala makakati. Laisse-moi te dire Vincent, tu sais hein, au jouer na sagesse na fungolo pourquoi jouer na sagesse. Lorsque bosali sortie médiatique na mwana ndeko na yo na kiti ovande ozo poser ba question okanisa biso ba yuma tout là omona ki ba retomber na sima ba retomber ovanda ki kimia toyoka ki mungongo na yo te ya condamnation nyonso oyo ozwi sur les réseaux sociaux du fait que non obimisa ki mwana wana to mona ki yoko bimate
Mais t'as la confusion, quand na ngambu na yo, juste gosse, ceux qui bon gosse abimi. Koya ko senga belle vie, ko senga publiquement pardon. Parce que c'est touchant. C'est touchant. Et ça lui passe ya, ndenge, nani gosse abimi, aye ko senga belle vie pardon, na sortie médiatique ya dati. Place on a monio que aux moins intelligent. C'est juste l'audio que tu avais fait. Ozaki mutumoko kotinda même pas audio. Au moment il y a confusion. Je sais que non na minute yo oyo ka soni moko boye. Et moko kuto vendre zoloba il me fallait pas mais c'est déjà trop tard. Laisse-moi te dire que non ezanza me muto exposa ki yo. Ezanza me muto exposa ki yo bimisa audio wana. Na bato mayele ba comprendre que non. Sortie médiatique pe ya mwana wana o utiliser ki kaka mwana, c'était toi en personne nde ozaki na ba makambo wana ya pona oloba pona belle vie. Si qu'on problème, chose grave est ça. Pourquoi injustice y a boye? Pourquoi degré à injustice y a boye? To yebi bato babanda ko finga maman Olive sur les réseaux sociaux. Na yepo na kotanga ba kombo na bangote. Et ça juste que non azo ça la analyse nanga. Et puis nzambe aza juste. Tout ça la analyse sur audio wana bimaki otina qui est pas gosse. Automatiquement c'est toi ndo zaki na mutema na ya koloba ke non attaquer et puis ça te pour na maman Olive. Beaucoup anticiper kaka maman Olive na makambu kaka boye. Beaucoup c'est parce que maman a déjà bana ma fille, ba finga babana ko finga zo ma finga ne depuis kala. Azwaka déjà sur les réseaux sociaux. Mais yo Vincent Obimata. Moment où je kobima ngana zomi tuna est-ce que bo pakoli peka na maman na lisusu ka salite pona sima wana eza peka maman Olive te. C'est juste besoin ngaka ko kata inspiration à moi na batu o azo tourner biso ba film. Vincent toke pa itozonga moi mobali azala aboete na bana mibali oyo. Oh, peut-être que bo agisaka lokola ba Vincent. Laissez-moi vous dire que non, mobile azala bongo te. Vincent au mona mbongo, belle vie pas mona mbongo. Oza moi mobile, belle vie aza moi na moi si. Il fallait affronter belle vie, landa belle vie, maman. Est-ce que oza ki na problème na belle vie? Ce qui peut-être nengo zoloba parce que nga na tikala nanga ko mona sur les réseaux sociaux na tikala nanga ko mona te bandeko. Il y a que nos familles libota babimi ba eko finga maman Olive, na sens que oyo voice ya nani ya Vincent Zolobezo confirmé. Nani a bien goté sur les réseaux sociaux oyo que non maman na bana ko finga ma depuis kal. Nani a yebité sur les réseaux sociaux. Bande ko ezala ba secret mususu to yebi o to ki ko ya ko lobango ate parce que mutu nyoso so sur les réseaux sociaux azwa ko luka mbongo na ye. Mais to luka pe mbongo ango na ndenge moko ya bien ya to sunga peut-être biso to zana ba monopole wana ya ba panzi sango to sunga communauté na biso yo ça bien. Toujours sunga communauté te. Par contre toujours nuire communauté. Nani a yebité ngambo ba finga maman Olive. Ce qui peut être le ke non, mutu moko abimi ya famille libota a fingi maman Olive. Tokolo ba ete ke non de mutu liboso ay ko finga maman Olive, mais nga na moni yango pété. Na moni yango te na pesi exemple na lobi soki lelo na ngamba fa ya famille libota mutu moko abimi a fingi maman Olive. Baza bato liboso te. Je pas confirmer hein. Na lobi yango te ke non famille libota babimi ba yaki funga maman Olive. Na pesi exemple. Ou encore na lobi très bien. Soki lelo famille libota mutu moko abimi ou encore bato belle vie babimi ba yeko finga maman Olive. Baza bato liboso te, bango nde babandi te et banda depuis kala. Siko ba o babanda, o sauté bango oyeka ko utiliser mensonge. C'est quoi le problème? Vincent, bobane ko voyager na belle vie wana. Otika ko za na problème na belle vie te. Otika ko za na problème na belle vie te. Ce que mon qui peut-être ça ne va pas moko boy. Boy na mensonge te. Otika la ko sala te loko mon côté na batu o ba finga ka maman Olive o ba banda ko finga maman Olive 2 ans 3 ans passé. O sala loko mon côté. Ni
nini nzinzi nini asui yo kaka oya na ndenge obimeli po na belle vie. Ou encore nini ezangaki yo. Il y a peut-être aux UP fond ceux qui yo kaki mabe, ceux qui pendenge nini obengi pe belle vie ndeko na yo. Là maintenant on dimi ko bebana na belle vie, on dimi ko bebana na ndeko na yo o lapisi o lobi ke no tina ndenge obima na sa moyo yo bo solo te a présenter yo te soit disant cousin. Ce qu'elle a présenté cousin na azwa belle vie a chaye wana. Tu es un mauvais. Nous sommes là pour nani pour na maman Olive. Mais laisse-moi te rappeler que non. On s'appelle Moutalibo sauter au Vandina Maman Olive. Et ça peut un nombre encore liste et peut-être au peu bazala pembeni Maman Olive. Les lope bazala pembeni Maman Olive te. Ba bino ba Vincent oyo. Nde boko kufa ka bozanya ta koloba bo dogo limiso déjà trop tard. Ba bino ba Vincent. Ba bino ba Vincent pona lokoso ya mbongo ya ba mbongo moko boye bino nde bokufa ka bo dongoli boye ko simba mitu trop tard. Na trop tard wana oso bebisi na ba collègue na yo, obebisi tina famille na yo. C'est quel genre ya mutu penza? Bandeko ça fait très mal hein. Boye biteng na osala analyse a boye, nazana mutema passe ya kota la réflexion ou encore ya kota la raisonnement ya bato. Mais ce qui te compter pe ba chaîne o etala maka Vincent Oza. Tokyo lo bate que nous a pauvres, oza pauvre. Parce que to o mona bato mususu bazwa ko salir bato mususu, ka po azwa ba vie. Mais yo tale maka déjà na bo pété nyonso. À part on a sous zappé na salaire kuna na kingakati. Ndenge to travailler sur internet to ebi ba secret parce que biso nyonso toza na kati ya boîte to ebi ba secret. Na koki ko ya ko toucher chaîne na mutu moko te na finga non. Mutu na mutu ayebi ndenge ami côté là qui ami côté là qui na réseaux sociaux. Soko yaki pona ko sunga communauté congolaise up to you. Soko yaki peut-être pona ba conseil up to you. Soko bima ki ka pona ko finga up to you. Mais tout à l'heure, nous tolo bakeno et le konyo suzaye ne bandeli pe na suka nango. Vincent soki yozaki mutu moko boyo yo kaka mutema pasi ya bato ba finga ka Maman Olive. Mbe olinga ko bima banda kala. O telemelaka déjà bato ba banda. Alors lorsque sala yango te, ozaki mutu moko pe falika aussi lama. Peut-être en passant kaka, peut-être dati abetelo lisolo moko boy peut-être pour na belle vie ozo ngo latango. Si on a évité belle vie a sali nini parce que na audio wana pe lobi bien. Ce qui totali bien, belle vie a sali loko mon côté. Parce que na audio on lobi très bien que non, gosse naza cousin na yo te. Donc on préférait belle vie a fouta bato ba finga Maman Olive, maman o yazo lié sa bana na yo. La grande famille, communauté congolaise, tous en a problème. Communauté congolaise, tous en a problème. Si qu'on a mini tu vois, tala ndenge mwana na dati ya finga mi babenga ngubu e babenga soki nini matama e babenga soki nini ba pese ba combo sur les réseaux sociaux. Pona nani pona Vincent. Et puis yo Vincent tango sala ki bongo tango bimisa ki dati. Na loba ti yango je crois si pas hier car ba 2 jours on to ça ba analyse yango. Na loba ki bien na bike no moni ba retomber tango bobima ki yo na dati. Ba retomber, il fallait ya okava likambo yango. Peut-être on éclaircir batou. O sali yango te parce que ezaki déjà na kati na yo ke no loba ki ke no eyinda to bimisa belle vie mabe. Soki yo koyebisa gosse ke gosse ondima belle vie futa batu ba finga Maman Olive maman o yazo lié sa bana na yo. Obosani ke belle vie pe allié sa dati belle vie pe allié sa bana ya dati baleki ya dati allié sa pe bangoti allié sa pe bangoti yo pe osali nini o pesi pe tati ya sala nini alobela pe belle vie mabe soki yo lobi ke non Maman Olive allié sa ka bango mais belle vie pa allié sa bangoti o mona ke non ozo sala babiloko moko pona intérêt siko lorsque osali bongo obimisi siko na ngambo ya kingakati basepela na yo oye ko défendre bango ou encore ba na ebité ba matiso grade pona mike na ozolia bino nde bokufaka lokwa banta bino ba Vincent toza na bino awa tango
on rappelait gosse que non maman Olive ozo préféré belle vie à fouta batu ba finga maman Olive ngana moni nanga vidéo angote oyo batu belle vie à fouti ba fingi maman Olive bande ko soki boza nango botindelanga je suis prête ya kolandango soki pe na moni pe mabe eza wana na koya pe na osala lango analyse na ndenge nanga parce que Vincent c'est la méchanceté. Vincent eza jalousie, eza mutema keto, mutema mabe. Ye gosse tango abimi aye ko senga pardon. Azo reconnaître que Daddy yaya na ye azalaki mutu ya belle vie abanaki pe ko libérer yaya na ye. Bana ya Daddy belle vie pe allier ça. Vincent, tu oublies? Obosani. Belle vie allier ça bana ya Daddy. Allez ça bana na it. Allez ça bangote. Daddy o vandi ça qui na plateau. Belle vie allier ça it. Comment est-ce que yo eko défendre maman Olive soit disant que non allier ça kabana ya ndeko ya gosse. Mais belle vie on n'a pas allier ça bangote. Il faut faire la part des choses, Vincent. Fais la part des choses. Bon bibisaka mutu mabete yo eko telema ya koloba ke no bozo finga maman Olive et si longtemps que no maman Olive allier ça kabango. Oui. Tobo ite. Mais belle vie pas allier ça bangote. Belle vie pas allier ça bango. Oh peut-être ba comportement ya batu mususu ne ça ke non mutu arrêter kosunga. Vincent, tala liboso kuno zo kende. Papa, oboyi famille na yo. Pona mbongo kingakati. Oboyi famille na yo. Oboyi ba collègue na yo. Parce que lorsque tu connais peut-être tout ça la analyse à koloba bandeko. Yango maman na biso soki ex première dame ayaki na monde ngo ya ba artiste et comédien. Tout solo la kaka pembe to solo la kaka pembe. C'est depuis que cette dame a continué dans le monde d'artiste. Ba division moko boye yango te, ba problème si ko ngana zo ebate, ba problème ngo nyonso ndenge zo leka na ba comédien ba séparation, ba division, bo tchaba tu mususu ba bouton ba koma na ba kinga kati te et tout. Si ko o nyonso zo bima na miniti okoma maman Olive na kati koma maman Olive na kati. Yango ba biloko ngo bo lia kuna kangi bino siko na ba kingo. Oh bino moko ne bokenda kuna bokenda kolia ba vina bino zo bonga. Siko pourquoi boza na kimia te? Eso lekela nga. Pourquoi bozangi kimia? Bokenda kuna boke bolia ba vina bino ebongi kuna. Mais taisez-vous bo silama. Yango biloko ngo kangi bino na ba kingo bozo sanga maîtrise. Oh peuple nini yango nzambe nanga. Soki yoza na nukuno ozo continuer na kolia. Lia continuer na kolia, ba o peut-être ba lia basé sous pemenya maman Olive te. Tika bango ba vanda kimia yo continuer na yo kuna. Soki maman Olive alie saka ba datiti lelo, et ça problème te. Mais yé pe belle vie alie sa bangote. Kaka ndenge belle vie alie sa dati wana ye ko tia misapina lisu. Bonjour pe ko tia maman Olive wana nani musapina lisu. Na maman Olive yango place azana tali pe dati bolis donc cet enfant est impoli. Maman Olive pe aza mutu moko azo tala bino pet. Azo tala pe binot. Oh boni bino batu boya lobisa batu biloko mususu yango te. Donc na moni penza Vincent vraiment trop baya koloba ke non. Pona ba na ebité batu musu bazala ke no olie obatami no osaleli mutu obed ndani na kimia. Mais il fallait pas kufa yo moko, il fallait peut-être yo moko vandi na plateau wana olobeli tu t'adresses à belle vie mbala moko ke okende kozwa mwana bato ya kolukela ke ba problème na minicho yo yebi biloko kombe olatisi mwana ana yo yebi makambu kombe obya ba flèche kombe ta makambu kombe o tiena na nzoto mwana wana. Tozo solo là, monde moko monde makambo ebele le kaka spirituel. To souhaiter mabe pe na mwana wana te. Parce que so totali makambo mwana na bimisi. Tout ce temps pourquoi bimisa ngote. Mais voice zo accuser Vincent.
ok, on diabolise, on lambi, les cananini, mais il te fallait tant que non, il fallait usala na courage na yo. Et le bien ta gosse, il fallait bon luka balé qui na bino ba na bino, on va sa bango na plateau ba finga belle vie. Soi-disant. Belle vie azo finga azo pesa batumbongo ba finga mama Olive azo lesa bana na yo. La panga na vie na yo. Mais belle vie pas lié ça bango te Vincent. To solo la pe mikolo. To solo la mikolo. Belle vie pas lié ça bango. Aye ko cha misapi. Lobi pe ka mwana na pa ko cha yo misapi. Lobi pe ka lobi na susu mwana na pa ko cha pe mama Olive ngo misapi azo lié ça Voilà bandeko. Ciao. Et ça passe vraiment bandeko. Je crois na komi kochité hein. Ciao bandeko, bye bye. Vraiment passe. Bandeko bolimbi ça so na mata nango likolo penza hein. Na oyoka vraiment na oyoka passe wana méchanceté o eza na kati ya bato. Vincent n'est pas vrai. Aza hypocrite ataku n'est pas maman Olive na age na oza na mwasi na ndako zo sala ki jale lozo sala ki mukala ya boepo un peu ko tarakuna. Toza na bino awo ba 2030 ba 2030 toza na bino awo. C'est comme si comme ko kanga bino na ba kingo bozangi bozo zanga ba maîtrise. We ba te biloko mususu za ko lia te. Bo lia ka bo mona ba efe na. Eza na jour mususu nde bo mona ba efe nango. So qui ne ba efangwe komi ko bima tozo ba te ba Thérèse ape kuna bazo kokate. Ça fait très mal tozo zo ba message ya bato mususu so ki baza na mboka nini yango to sepelaka na théâtre ya Congo ya bino ba ya RDC. Mais franchement là toza fatigué. Comment est-ce que ndeko na yo ya mwasi, ndeko na yo collègue na yo, ozo ya kolobele mabe sur les réseaux sociaux et si longtemps que non la personne ozo kolobele mabe azo sepelisa bato azo sa ba filme moko ya bien. L'État a quoi encourager. Mais bino kaka la méchanceté. Bandeko na tali na yo ki voice wana na tali na bi Vincent za mutute hein. Depuis sortie médiatique na dati. On s'est justifié quitter parce qu'on yebi que non lunga ke kende bongo. Mais voix essayer qu'on s'embouissa yo ya koloba ke non ata bongo na minicho mwana na dadi azana ye innocente mais afingami abimi mwana mabe azu déjà ba flèche ne ya ndenge na ndenge donc akunoli problème place problème ezala quitter. Na okeli na gosma wa penza. Na yokeli mawa abimi na asali sortie médiatique na malaria zo betaye aye. Moni Vincent ondimi ko kabola ko. Yango bosambelaka. Na maman Olive ngo pe akondima ko kabola na ndeko na yo. Seigneur, c'est grave hein. Ko vivre ya ko luka ka ba intérêt oyo. Et comme ça elongola ka batu mayele franchement ko vivre ya ko luka ba intérêt pour un peu kota ba intérêt oyo ezwa ka batu mayele bandeko voilà ciao hein bo aimer bo partager ceux qui n'ont s'abonner bandeko bo maximiser ba partage on est là. Tozawana merci na bandeko nyon sur les lots on a vraiment ba appel pas comme possible bandeko. Merci, on est là. Bisoto ya au fingate. On est là, on est ensemble avec vous. Beau aimer ka beau partager, c'est ce que je vous demande de partager mes vidéos, de partager le lien. Beau aimer, beau maximiser ba j'aime et ça vraiment biso bien. Tozawana ensemble avec vous, famille Libo, on est ensemble les Péchalov et la Chine toujours. Alors, bonsoir Nabino Nyonso, je vous aime, bisous, ciao ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.